Bonjour ba papa na ngai, ba mama na ngai, ba ndeko na ngai, ba congolais bisika nyonso bozwami na monde entier. Na ye na poko ya lelo pona komeka koloba muke pona likambo ekomo sala biso pasi penza ya mboka na biso. Biso ba oyo tolinga okota makambo ya politique te même makambo ba politicien na biso ba komo sala ba opposition ba komi kolembisa biso makasi. Ba kombata bazo bunda butu moi pona libération ya mboka na biso. Mais on dirait opposant baza ko aider bisote. On dirait opposition eza ko aider bisote vraiment. Pona nini boeko? Na suis vraiment audace na poko ya lelo bo limbisanga na ya kolobela na likambo po ekomo sala pasi. Ekoma ko nyokola biso. Tozo nyokwa mabandeko na ngai. Batu ba marchaka butu moi mais on dirait ba politicien na biso ya opposition on dirait bazo monate bazo comprendre que bato ba souffrir on dirait ba comprendre que to souffrir pona makambo na bango ba komo sala wana na uchi kolanda ka sikoyo awa na Facebook direct oyo Félix Tshisekedi auti ko sala président Félix Tshisekedi président ya IDPS auti ko sala interview moko na nini na Facebook pona tina ya ko retirer signature na ye na accord o bauti ko sala kaka lobby awa na Genève pona candidat unique. Bande konanga ba politicien na ya mboka na biso ba opposant ya mboka na biso tolo banano bango bazo yokela biso mawate vraiment bazo yokela population mawate na makambo bazo sala bazo yokela population mawate. Ce qui peut totali bien c'est que bayaka ko sala politique pona population te. Pour ceux qui sont la population mais les bayokana kaka basala eloko moko. Comment boyokani bino nyoso bosali réunion boza 7 présidents ya ba parti politique. Bo solo li pendant 72 heures. Boyokani bo signer mais yo kaka lelo lisusu oyo ko retirer ayo okokende na propagande yo moko oko se représenter yo moko makambo elekaki na 2006 ka yango yoti des autres oyo elekaki buzoba bolimbisaka buzoba bambemba basalaka na mwana ya Mobutu wana na bosani kutu kombono yango yo lisusu ti tozala quand même batu boyokela nano ata biso ma biso population boyokela ata biso ma vraiment siko batu ya ngambo kuna bakobanda koseka biso bango batu bazo organiser ba biloko oyo po des autres zalato bozo sala ngoka pona intérêt na bino pona so comprendre ce lo mote tolinga kutu tolobela makambo ya politique ete bandeko na biso totika na biso makambo ya social bino bo bundaka na politique biso tozo edaka batu bo souffrir na Congo na mwa muki o toza nango mais on dirait bino bo comprendre lo te ba opposant na mboka na biso. Siko boyaka sikoyo ko sala politique pona ba poche na bino pona ba intérêt na bino poso ke zalaka pona intérêt à peuple mbele bozo yo que la ta peuple wana mawa oyo komi ridiculiser na monde entier oyo za ko finga tozo bazo benga na biso partout na monde entier parce que toza na leader te bobimisi candidat unique problème isusu eza nini problème oyo eko bima lisusu po oya ko retirer signature na yo eza nini Félix Tshisekedi eza nini président eza nini c'est que oyaki na Genève na ba idée misusu eza ya ko travailler na baninga te po luka candidat unique bandeko bozo nyokola biso ko bandeko na ngai bozo nyokola biso population siko botiaka biso na no wapi le bozo sala babiloko bo sala kawana botiaka population vraiment wapi soki bozo bundi la population bo lukana no boyoka problème na biso ezalaka to bude na no munguna dehors eloko tolobaka mikro nyoso yango wana ba discussion na boko sala ngo après munguna na no akende libanda to régime o ezo nyokola batu ekende na no libanda eloko to kanisaka bokanisaka ndenge biso to kanisaka ndenge bino pe bokanisaka nzoka ndezala bongo te siko oyo pendo lingio sala président Félix Tshisekedi oyo lingio sala wana ezolakisa nini ezolakisa ke boyaka pona ba intérêt na bino privé pona souffrance population eza nango siko batu yanga bomsu bazo sepela parce que boyokani eza te depuis bobandaki ko sala ba discussion boyokela ata population mawate le bosala ba discussion na bino boyokela ata biso mawate franchement botia kabiso wapi le bosa ba discussion ya bongo
ba intérêt personnel de bokenda luka kuna parce que ça na sens c'était ba élection yango le 23 décembre lelo pesa lelo ce qui le 13 ce qui le 12 novembre o ya ko retirer sous signature na yo donc bon bandela ba réunion mususu to nini yango lisusu franchement bon mitia ka pe na place ya population ko peuple zo nyokwa ma population zo nyokwa ma bande ko na ngai soki boza na boyokani te siko boko combattre ba tu ngambo mususu ndenini soki koyokana ezate to combattre ndenge nini franchement moi je ne comprends plus rien naza obligé vraiment na sala moi vidéo pour nazo comprendre ce lote na uti kolanda direct wana na Facebook place Félix Tshisekedi azoloba a retirer na signature na ye o ya signé na Genève lobby kaka lobby na pokwa lelo a retiré ango pourquoi parce que base na ye eza pour biloko wana te parce que base na ye esepeli nango te papa na ngai bozo nyokola biso boye po anini bolingi nini po na Congo po bozo nyokola biso boye po ba incompréhension boye vraiment peuple nini oyo vous faites souffrir toute une nation po na ba biloko ba dezo na bino ya ba intérêt ya ba poche na bino. Ça c'est quel pays? Ça c'est quelle façon de faire la politique ba congolais? Boyo que la population mawate, boyo que la peuple mawate vraiment, bato bo souffrir. Donc bozala kana na idée mon côté oyo ba combattre bazakana to tiana no munguna pembe, to tiana no munguna to bouter na no dehors. Comme ça, ma discussion, depuis 2006, mais ma cambo est si la belle histoire, si la kala. Depuis 2006. Bah, des autres, pekaka, oh, ya bino, wana boyo, kanate, wana ba politicien, ba ya manzanza. Bozo pesanga kanda, pesanga comme beaucoup mosala. C'est comme bozo posaka, par rapport à quoi on a compris l'autre. Bozo sangani, bo bimisi mutumoko, bo soutenir ce qu'on mutuana. Beaucoup mutu a convaincre côté naïe a convaincre bato balandaka a convaincre bango ba croire kana politique naïe que to soutenir nan na biso candidat na biso unique yeoyo Martin soki Martin Fayulu soki bilo nino to soutenir Martin Fayulu comme ça to bouter na no munguna dehors na ebite soki bono bokanisa ndeni mbokezo okipete. Ba discussion ba discussion moko interne boko salango après mais bo bouté na no muto na dehors comme ça to sali après 5 ans ce qui pesa tozo respecter démocratie et ko banda ko sala après 5 ans à partir mususu e koti après 5 ans batu mususu a koti lelo eza fin du monde te que vote yango ya suka oh ko sala na Congo ka yango oyo ba bisibino vote ya suka ko sala na Congo ka yango oyo. Ou bien vous nous cachez. Qu'est-ce que vous nous cachez? Vous nous cachez quelque chose, Vous expliquez bien ce que vous bozo bomba. Bozo bomba nini vraiment ba politicien congolais ba opposant politicien congolais. Bozo jouer na génie ni ma population zoxila. Ba discussion nini mike on a comprendre bien noté ba discussion nini oh bosala ka oyo esila te des années. Torata 2006, Torata 2006, wana kaka boye na makambo na bino ya incompréhension oyo. Torata 2006 kaka boye. Eza nini vraiment na ba politicien na biso? Eza nini pona ba opposant politicien ya Congo? Eza nini? Bo explica ka pena no population, bo explica ka biso. Kende na mama ye mo ero tra ndenge ba taxi wana o ba taxi jone zo kota na bibembe. Batu ba kufi na bandaku. Pona nini $1 ya kosomba kisi ya malaria ezate. $1 ya kosomba kisi eza. Na ebite soki bozo rêver, bozo vivre na monde nini nga na ebite. Pona nini boyeko? Lobi to lobi ok ba yokani et cette fois-ci tozo zo eloko moko ya malonga, mais regarde ce que tu viens de déclarer là. Regarde ce que tu viens de déclarer. Vous voulez quoi avec nous? Bolingi bo boma biso nde nini biso bozo boma biso tina niveau ya suka boye pona nini? Sikoyo bolingi nini ngana mitunaka politique yango bosala ka ezaka ya ba poche na bino ya ba famille na bino to ya population. Population zo souffrir. Sikoyo na ngambo kuna bakoma oseka. Batu ya ngambo bakoma oseka. Batu ya shadari bakoma oseka bino. Après 7 ans
48 heures oyeba iteke oye ko sangana baninga mutu mususu okiko bima. Donc selon yo ezale kaka yonde fo bima. Omoni biloko na bino IDPS biloko musupe bosala moko epesa abatu. Kanda comment yo ko ya place boye ko yokana eza quand même la démocratie. Boye ko yokana po voter bo bimisa mutu moko. Lero yaki oyeba iteke mutu moko nde fo bima. Ubi oyaki na mutu na oka ndenge IDPS ezalaka oyaki na mutu na oyebi ke kaka yonde fo obima candidat unique wana. Alors il fallait pas kasikoya, il fallait déclarer yango. Ole bo apesi biso mitemaka et c'est l'état 24 heures te. Obi ke na koti kasiko na koti na Facebook na mona débat déclaration à modèle wana. Parce que botia ka na population wapi bandeko na ngai. Botia ka population wapi ba politicien ya mboka na ngai. Botia ka population wapi les opposants du Congo. Pourquoi vous nous faites ça? Hein? Pourquoi vous nous faites souffrir comme ça jusqu'à ce niveau? Vous voulez quoi? Ponga na yebi politique ezalaka, ozo sur la politique pour la population. Politique basalaka pour la population na yo. Mais si comme on dirait que la politique pour la poche na bino. Donc Octali ata 80 millions d'habitants au Congo, Octali kaka batu oyo ya siège na yo. Si comme bossa la politique c'est que ça ya siège ça ya Congo mobimba te. Bonjour qui sabi so soni boy nyoso incompétence ni nango yo vraiment. Hein? Pourquoi vous nous faites ça? Vous nous faites ça pourquoi les politiciens congolais, les opposants congolais? Pourquoi vous nous faites souffrir? Pourquoi kolobi sabiso na bato to linga biso kolobate boko moko sabiso na makambo politique to lingi yango te vraiment. Bon yo que la ta population mawa. Vote ça le 23 décembre, le 12 o ko déclarer sur le donc mo bandela lisusu. Campagne ni nango yo ko sala yo mo campagne ni nango yo ko battre ngo batu wana baza déjà na bambongo baza na makambo nyoso baza na makambo nyoso ba okiko sala o eloko ni nango ko battre ngo kaka yo moko ndenge oza wana Félix Tshisekedi kaka ndenge oza wana yo moko na siège na yo wana ozo bete la tolo bo longa penza batu wana na kotenga kutu bakomona bango te bo longa penza batu wana bo longa bango kaka yo moko na batu na yo. Et ça ba erreur oyo ba memba basala yango bo bandeli yango lisusu. Oh, pona nini boyeko? Boko mo lembisa bisoko? Malamu botika kasi to bunda biso moko na batu ya ngambo. Kebino bozala kawana on dirait bozo soutenir bango, bozo linga siko bo sakande na esprit na biso. J'ai l'impression que bozala batu moko bozo sakande na esprit ya peuple. Batu ni ba opposant nango ba okela peuple mawate. Ozolo bape pon nani nangai parti nangai baboy yango tout ça. Ça c'est quoi ça? Donc Congo na mobimbaka parti no wana nde omoni. Plus de 80 000 habitants yo moni ka parti na yo wana. Na force wana on dit toujours l'union fait la force. Boza déjà 7 personnes, 7 présidents ba parti politique. Boyokani. Chaque président, chaque parti est en abat combien? Et wana tokiko nini ko bunda contre batu wana ya ngambo. Mais siko oloba okosala ya yo propagande yo moko okotia candidature no yo moko. Ça c'est quelle façon de voir les choses? Est-ce que boyeba ke souci la population ezalaka to butina no monguna dehors? Est-ce que boyeba kango nan? To tika siko ko bunda biso moko to tika ko bunda biso noko mais batu nani gouvernement oyo et que nano pembeni régime oyo nyoko la batu et que nano libanda bokoti ko discuter makambo wana après papa nanga les ozo ba décision wana ndeko nangomba les ozo ba décision wana ya ko retirer signature na est-ce que ozo penser on a batu bazana beni est-ce que ozo penser on a batu bazana beni est-ce que ozo penser on a batu bazana Butembo bazo kufa du jour au jour pona nini bolingi kimia te bandeko nangai ya mibali. Comment ennemi a congolais au la congolais kaka? Pona nini boye? Hein? C'est que biloko balobela bino ezalaka ya solo. Nga pela soki nazo kende place pour la population. Ata ba pesi condition souci na ezali nani bo bimisana no batu na boumbo oyo bakota. Finalement moi je ne vous comprends pas. Bo kopera kana batu yango ou bien ni nango. Poni bozo nyoko la biso boyeko? Comment vous pouvez faire souffrir tout un peuple, toute une nation? Hein? Donc bino boza soki lingi bonga bo bouleverser surtout IDPS na bino wana. Ce
soki likambo elingi etelema na nzela bo bouleverser soki likambo elingi etelema na nzela bo bouleverser obi nga na comprendre bino te hein vous nous faites souffrir boni boyko siko retirer su candidature no po okendo poser yo moko bato bamsusi si batikali bayoka nozolo bape oyo alingi aya nayo akende nayo sikoyo bozala siko ba parti bosangana sikoyo bokende siko na ba election na bato wana baza na mbambongo baza na nyoso bayebi corruption bayebi makam nyoso bokaisi bolonga bango muto alobaki l'union fait la force est-ce qu'aza liboma bosali nano ensemble lere siko to bute banguna dehors ale bokoki sikoyo ko arranger makambo après komi entre nous nzamba lola makambo ezo pesa nga pasi na mawa obike Félix Tshisekedi olelisi ngai vraiment na leli na lobi pona nini Congo eza na malchance boye pona ni Congo ko souffrir na niveau bino bozo tambola bo mataka na ba business bo yoka ka bangungite bo fana na bino boza na bambongo na bino mais population souffrir comment vous pouvez pas vous sacrifier que likamboyo eleka kaka elika na décembre likamboyo eleka comme ça total makambo mususu après hein bongo président ngo akoleka awa na décembre oyo président wana azoleka aza pona libela. Est-ce que la démocratie c'est la 50? Après 5 ans, va voter, va tout ça, après 5 ans. Tu es encore jeune. Osana tanyoso. Hein? Au fond, on a parlé, nini na yo. Hein? Oh, bon, boyoko. Aujourd'hui, la politique, on a parlé, on a ministre qui n'y en entendant, et puis, année où après 5 ans, élection, on a les malisusu, on a opposé candidature na yo. Ezate ko bakomaki na bilongi na bino ke IDPS il faut gérer Congo. Mutu pe aboyi bino te meto bute na no banguna dehors. My God. Ça c'est quel genre de gens nzambe ya lola. Boyo que la population mawa vraiment botika na biloko botika no ba aventure. Botika no ba fati bozo en tout cas to komi na suka. Bino sikonde bo komi si biso na suka kutu koleka na bato bazo nyokola bazo boma biso na Congo. Bino comme si biso na suka to kanisa kike boza na biso ngambo moko soka boza na ngambo na biso te boza na ngambo ya ba poche na bino boza na ngambo ya ba compte na bino botondi sa ba compte bancaire na bino. Ça c'est quelle stratégie bozo bokomo sala vraiment ezalo kola bosolola kina bango na obito zela to kosuki sa bango ubia bolingi nani ezalate vote ezalate bo déclarer ngo que tolingi vote ezalate comme ça nous savons que bolingi vote te to le kasiko na boy expliquer biso loko ni bolingi sikoyo boza na plan moko te boza na loko moko te kaka je retire bolingi nini population ezo style bolingi nini. Oh, ngana oki pasi lelo na yoki pasi na linga jamais okota makambo politique na koti yango pete mais je sais déclarer en tout cas papa Félix Tshisekedi opesinga pasi moko lelo opesi ba congolais pasi makasi parce que souci na biso ezate ke onani soki Martin Fayulu azala soki président éternel ya Congo kaka ezala occasion ke bozala soudain batu nyoso simana bino toto bute na no banguna wana dehors to longola na no régime ezo faire souffrir batu ekende nano na biloko na ngonyoso ekende nano pembeni comme ça le totikali biso na biso alors bokoki ko bandela bokoki ko sala ba vote après 5 ans tumususu akoti mais ndenge boza ko se retira ka j'ai l'impression que vous travaillez avec ces gens là j'ai l'impression que vous êtes en train de faire vous jouer les malins. Si comme que ça biso to sakaba zoba to ni nango ba malin na bino bo jouer kawana. Vous jouez au malin. Pourquoi besoin nyoko la population? Pourquoi besoin nyoko la biso bo etina niveau 0 vraiment? Bon comme si biso to komi na suka bandeko. Ba politiciens les politiciens congolais les opposants politiciens congolais. Vraiment bon comme si biso na suka. Vous nous faites souffrir comme ça pourquoi? Qu'est-ce que nous on vous a fait nous là? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça là? Hein? Vous n'avez pas de stratégie pour faire tomber ce régime. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas de famille.
Pourquoi beaucoup kanga nano motema nano mbala moko bo bute nano mutu wana pembeni bo longola na régime wana comme ça to eba to tikala koyoka na après bo lingite aiza malamu te makambo boko mosala na biso bo yokela biso mawa ko bo yokela biso mawa bandeko bo yokela biso mawa bo yokela population mawa to souffrir mingi bandeko boyokana bolekana ba élection yo bozala uni bozala ensemble parce que l'union fait la force bozala uni pour que to gagner ba élection oyo ou bien so bolingi yango te bo déclarer yango olie bo potana ka ndenge wana bozo yokisa biso soni parce que na bato ya ngambo bazo seka biso parce que bozo yokana te elo nini yango nano esila te elo nini yango bobundelaka oyo esila te elo nini yango etinda boyokana te depuis bobandaka kosala ba réunion bozo jouer na kimalebo endeni bozo nyokola biso bozo sabiso soki bolingi ou bien na kutu soki mutu atalika na ndenge botelemaka na ndenge bosaka ba discours na bino ndire batu moko boza na posa ya politique te boyelaka ba poche na bino bozo nyokola biso makasi bandeko vous nous faites souffrir comme ça pourquoi là les sang qui coule dans nos sangs ça coule dans nos veines là coule dans vos veines aussi. Les sang congolais qui coulent dans nos veines de tous citoyens congolais, ça coule dans vos veines. C'est pas que parce que vous êtes des opposants politiques que vous avez d'autres sang. Bon, que la biso mawa. Que bosi si biso mayele. L'air que bolingi bo s'apaiser pour que bolobi OK, tozu candidat unique. Aujourd'hui, j'avais vraiment une bonne humeur aujourd'hui là. Non, OK, nous avons maintenant un candidat unique, donc face aux autres, on va gagner. Na ya kozonga kana après musala na poko na zonga na ndako bo na kuta na ba déclaration wana pesinga kutuna kanda franchement. Na lobi ce qui vraiment bobundela peuple mbele bosala makambo bosala te. Bobundela peuple te ndenge boza wana. Mutu abundela makambo ebi makambo bobundela peuple te. Parce que na souffrance penso peuple za nango. Lelo petit lelo bozo linga ko yokana te. En tout cas, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Ce bolingi politique te botika ngo kasi to bunda population ngo moko e bunda na batu ngo. Pour vous la casse population ngi se soulever ale bino bobimi obozela. Na comprendre bino te. Comment tu peux retirer ta signature aujourd'hui là, aujourd'hui? Bon signer lobby le lo retire. Leo bande o signer monnaie te ko kai te ko signer. Siko yo kende kuna na idée ni ke yonde o le katoni. Po ba tunope ba si ba déclarer ki yango kutu avant ba résultat e bima. Bo nyoko la biso ko bandeko. Bozo nyoko la biso. Parce que bato baza na siège na yo, baza congolais nyoso te. Bon ba Martin Fayulu wana baza na batute. Ba kamere bazana batute. Oh. Pona nini boeko? Bozo fait souffrir biso makasi, bozo fait souffrir population congolaise makasi. Donc tozo be sousouté ceux qui to sala li sumu nini que na opposant ba yo Canada na gouvernement elobela biso te qui parcourt to population te de to komika kaboyata banetike bazala quand même na muto do que la bango mawa. Parfois, moi, je manque des mots, je m'agenouille parfois, je commence à pleurer. Je ne sais même pas quoi dire au Seigneur. Je manque même les mots, je dis, mon Dieu, je ne sais même pas quoi te raconter maintenant là. Concernant mon pays, je ne sais même pas quoi te dire. Donc, parfois, je passe 15, 30, 20 minutes en train de pleurer. Je ne sais même pas quoi dire à Dieu. Pour souffrance et aboyenga na mona angote. Population zo souffri bande konanga batu bazola la nzala na 21e siècle ya lelo na Congo batu balala penza nzala penza elo oli ezate ba meli mai balali ba quartier mibimba ero eza na courante o ya poto même kokende une minute kendate depuis na ya na poto mais na kisa courir ezala te. Est-ce que bon mon abiloko wana vraiment que bokende ko panza na lisusu bo comme pesa tozana presque na veille ya ba élection boke ko panza na lisusu oke ko lo retirer signature na yo siko yo kende kuna ngana zo bitunelo mo okende kuna na idée ni ke yonde obima candidat ngo alors il ne fallait pas partir là-bas il fallait se déclarer na yo kaka ke oza candidat na ndenge na yo
Oh, franchement, ni. Obi ke nga franchement nazo comprendre bino isusu te. Bo limbisa nga, tam so nazo loba mabe parce que makamba politique na linga, surtout ya Congo, na linga penzo kota ngote. Mais franchement, bozo la biso jour au jour, bozo la biso jour au jour que boza ba incompétent. Bon, la biso vraiment que boza ba incompétent et puis bazo jouer na esprit na bino boye kaka batu moko boye bazo jouer na esprit na bino tous les jours. Eza pasi na mawa. Eza pasi na mawa. Bande kona ngai o balanda biso franchement. Eloko na lingaki na loba yango wana nazoka pasi moko makasi le na landi direct wana esalinga somo esalinga chair de poule. Donc Congo oyo toko blongo na makambo lelo te. Parce que ba opposant toza na bango on dirait bazaka ba mbeli ya mino mibale. Ba opposant tozaka na bango ba to tielaka mutema on dirait bazaka na ba mbeli ya mino mibale. Na bande ko ndima boketu parfois te me micro na comme ndima boketu na je crois à la vérité moi mbali wana. Hein? Comment batoro boko sa modo boketu a na raison mto alobaka maka bimisa bino na poisa za na raison. Comment parti politique moko ki uzala top na nyoso kaka yango mais tika batu mususu baleka et puis à partir ya wana nani yango ayebite ke bino nde bobanda opposition nani yango ayebite ke quoi si Tshisekedi papa na biso que son âme se repose en paix place azali soki na place nini na Belgique na Bruxelles wana nzambe a batela molimo na ye papa wana mutu nyoso ayebi ke ye mutu abanda parti politique na qui oublie ça. Mais exacte que pona kolongola poto bimana na situation yo comme ça makama musu to régler ango entre nous bolingite. Félix Tshisekedi oyebi bien que dossier na yo ezalaki mbilinga. Siko ngana moni kuto ezalaki vrai choix ya kotia papa wana aza na dossier moko ya mabete. Bongo batu ya ngambo batiaki mutu na bango do fe na bango wana do fe na ayebana kiteme ya bandi ko yebana malembete soki bino bolobi na ba siège na bino tala mutu Martin Fayulu ye oyo biso to voter to voter ye pour na ko faire avancer les choses dans notre pays batu ba ko voter hein bolingi ayebana ndeni bino de boko informer batu na bino na ba siège na bino boko informer batu balandaka politique na bino batu balandaka ba plan obo pesa pona ko faire avancer les choses bo expliquer ango bo aider bo sali ba propagande bo kena ba intérêt ya pays tout ça bo sali ango ensemble juste pona ko longola nano munguna oyo afandela biso na mboka franchement ngana comprendre bino isusu te siko bolingi nini. Siko omoni même erreur elekela biso na 2006 yango osu tozo kota nango boko se présenter mutu se présenter na ndenge na ye bango baza kuna baza na bambongo na bango bayebi ndenge basombaka ba congolais na mbongo na ba t-shirt na bambongo esili omona ka batu wana ba bimili subo mona inde batondisaki stade te yo kasi batu nosona bakendeki pona ko sepela na batu yango bakendeki tangu su balala ki nzala zana akansi ke kuna bakokabela batu mbongo batu ebele bayaki batondisaki sale wana batondisaki stade pona bongo tamsuku na bakabela batu mbongo tamso ba okike ezali kambo ya batu ya ngambo bayebi ke kuna mbongo ezalaka batu ebele bakeneki bakesi bakabela batu mbongo kuna eza souffrance passe mutemema ibatu bino siko ifale bo sangana kanenge bo sibo kana ki bo sangana et puis bo expliquer batu na bino nyoso ke to tiena no muto yo kaka pona no to sisa non problème oyo nyokoli biso pendant des années to koya ko sala ba élection mususu après 5 ans poto ce qui ndenge nani IDPS nde il faut ele kaka na Congo wana na comprendre loko wana te boyebi ke bino IDPS bo bebi sala biso makambo ebele na Congo boyeba kango yo se mona politique yango nini yango kaka ngai oh bo ngai wana eza malamu te bo pesinga na pasi na mawa penza batu ya IDPS bo pesinga pasi na mawa mutu aza contre bino azate mutu nyoso pe ayebi musala makasi bo sala kapona nini mais toza na souci moko. Dossier ya Félix Tshisekedi eza mbilinga ye moko ayebi yango eza vraiment mbilinga mais pourquoi akoki ko tika te batia nano Martin wana po ye azana na dossier moko ya mabete bo mona ete batu ngabo basala epe bino ba jona bo bande ko satana na batu misu bande ko satana na ba matata na banini bo moni mutu babimisaki il faut mutu moko boye aza maboko pembe ezala bongo na politique vous faites quelle politique franchement
Soki batie caméra eko banda ko benda ba makambo asala kina ye, mais il fallait ko tiaka mutu wana wa yebanité, mutu wana wa zana na dossier ya mabete, comme ça biso nyoso tokei, to yebi ke tozo kende ka juste to biso nyoso ba opposant, toza biso toza na ngamba ba opposant, juste po to longola mutu wana azali. Parce que soki to bi batia caméra, batu ta mususu ya nini ya IDPS bako voter ete po balinga kete. Alors il fallait ko tia mutu moko bo na bito soki bo raisonnande, il fallait ko tia mutu moko bo o penza azana poa penza makasité. Comme ça bino nyoso mutu na partir na siège na e botei bato bino bobi eza juste pour na ko bouter bango na no dehors. Et après on va faire nos trucs entre nous na kati ya ndaku na biso. Na bito soki mitu na bino raisonnande ni bozo pesanga na kanda na mawa. Eza pasi. Soki boyebi politique te botika. Soki boyebi politique te botika bozo nyokoli biso makasi. Na lobika na minute telema na entrée ya mama mo tala ndenge ba taxi ezo ya na bibembe bato bakufi na bandako pona pasi oyo eza na mboka wana. Pour bozo que la population mawate. Ah, bolobi singa mingi franchement. Na tiki bino bandeko na ngai na yoki pasi moko makasi. J'étais vraiment convaincu maintenant que tozo kende élection parti opposition eza na ngambo nango, donc tozo kende na élection juste pour na ko bouter ba nguna dehors, mais sikoyo donc Félix Tshisekedi aussi lisinga lisusu makila na mai na nzoto na minute oyo do na lembi lisusu donc makambo ka bosaso bosala ndete pourquoi bo formaka groupe théâtral ya ni groupe théâtral congolais des opposants. Bosala ka groupe théâtral congolais des opposants et si les opposants politiques, groupe théâtral des opposants politiques congolais. Comme ça, total, la théâtre n'a bino, on a to ebi que eza théâtre, eza réalité. Mais comme vous nous amenez les trucs de théâtre dans les réalités de nos vies, vous nous faites mal. Ça nous fait mal, ça nous blesse. Et ça, le théâtre n'a bino, bo sala kango, bo komakata titre mounene, kuna bo komika, le groupe salongo, théâtral, des opposants politiques congolais. Comme ça, to ebi que tozo ta na biso théâtre. Hey! Obi to sali 72 tozo zela et puis bo super résolution ya bien bo super solution bo pesi pe mutu bo présenter payer mutu nyoso asepeli to lobi OK oyo wana zana ba problème ebelete comme ça va aller. Mobilisons maintenant vos gens pour que mutu ana aleka. Comme ça nous allons rester entre nous l'année prochaine to bandi siko ko tala eloko to kiko bongisa to bandi siko ko komba ndako malembe kaka bongo ndezala kati. Même ba politicien ba mboko basala ka bongo eza pasi na mawa na yoki pasi makasi Félix oyo sali oyebi batu kombe opesi bango pasi kaka pona ko sauver kaka nini na yo wana soki parti na yo wana comment parti moko yo koza na monopole c'est que ezalaki sous démocratie te comment bino de boza na monopole ba parti musu yo lobe so eloko te bino de boza monopole bino il faut boleka ka ba président mutu pe apekisi bino boleka ba président te to longola nano batu to longola no mo pepe onano eleka. Comme ça, mon pépé, mon frère, est content en